Un bon tonton de Miss. Soko lingaka chéri na yo obo viva na ye. Soki olingaka mère ba petit. Soko lingaka mwasi wana. Zwa conseil oyo eza po na yo. Et puis conseil oyo soko zo salango papa oko bongisa via mwasi na oboza na ye. Eko mo via mwasi na o ekozala vi moko ya kitoko ye sengo. Mutu nyonso abengami na ba papa ya 70 ans. Ba papa ba 65, ba papa oti lelo bosalaka nzoto, bosalaka chuku. Papa soko salaka chuku. Prends cet conseil, eza boye. Soki olingi obimana mwasi na yo, bolingi bo s'accoupler, bo sangisa nzoto, merci Chifra. Bo sangisa nzoto, un bon tonton na une grande dame. Et loko oyo ko sala. Papa telema na mbeto, to avant kota na mbeto, kende na toilette. Zwa maboko na yo, tiela ngai savon, nika maboko, soza na gel, papa, nikelanga maboko, misapi na yo, nika yango. Tango niki oye kosoko na eau tiède, zwa tana ata 1 minute, papa, osokoli maboko, ozui serviette à propre ou papier hygiénique, au passe maboko na yo, to serviette moko ya propre, mais moi je préfère ces papiers hygiéniques, au pangousi maboko na yo. Très bien, papa yoka conseil oyo. Opangusi maboko etikali yo peto. Un bon tonton. Tango kei kobimana mwasi na yo. Papa. Ndenge bino bozwaka misapi. Troisième doigt. Misapi. Tango zo kende kokotisa pa ya mama. Chuku. Moyen otikele ba microbe ba malade ezate. Moyen otikele ba maladie ezate pour ni po sokola ki maboko. Parce que maboko na biso oyo e bombaka ba microbe, e bombaka ba salité ebele. Ba salité e bombaka na maboko. Siko tangu yo zwi maboko troisième doigt. Ok nango pa mama okosi ozo kotisa chuku. Eza salité oyo zo tika na nzoto mama. Eza siko na basi ebele ba tiraka attention te, ba kendaka na moi clinique, ba kena komona médecin. Tant mususu moi quelque chose qui ne va pas, médecin appelle ça moi loko. Bana basi mingi atazoka mukusa, atazu infection, azos traiter ngo yemoko. Tant azo traiter yemoko nzoka malade sekotaki. Microbe wana e balukaka e kotisaka biso na ba cancer ya utérus. Ba cancer wana utérus e utaka na ba infection oyo eza maltraité. Tant infection eza maltraité, yango eyaka na ba cancer ya makambu ebele na se na biso bomwasi. Et puis papa soki yo ozoko ramener infection, oza papa moko ozaka na ba chiza na ba M23 libanda. Oyebite ke M23 o place yo kendaka. Ak monaka médecin te. Alandelaka santé na ye très bien te. Soka zana infection, yeba ke tangu bino bokochaka chuku, yo obombaka ba salite wana, maladi wana, tango kutani na chéri na yo mususu, oke bobandi ko sala, okotisi na nzoto na ye, oke kotikela ye malade. Tala pasi ya makambango. Yango vraiment c'est important. Soko zaka na batiza papa, lukaka o se protéger. Et puis et a kitoko nango ezala so zala mwasi no moko, bovana na mwasi no moko. Kote wana to simbati. Na lobika ke ba papa mingi boyela ka biso ba infection, o e bote la ka biso ba maladie grave. Soki mwasi aza na habitude ya okenda ba clinique te, soki mwasi aza na habitude ya kolandela koswana ba médecin te, koyeba santé na ba checker masuba, ba sale ba examen na sena ya bo mwasi, basi musuba se retrouver na ba maladie ebele na sena bango, lelo bazu ba cancer, ba yebite cancer e uti wapi parce que biso na culture na biso na ndenge na communauté na biso tozara vraiment l'habitude ya koyeba ozu malade oui, mais maladie eza dû à quoi? Tolinga pe ko tuna ba médecin te ke mutu na ngezo sala passe eza dû à quoi? Tant que ça migraine, ba stress, tant que ça tension, tolinga koyeba nyonso wana te mbala moto lobakaka tata mwasi mutu abomi ngai neve mutu abwaki nga maladi bambanda mobali na ngai mutu basali nga alors que mobali no moko mutu amemeli yo maladi na ndako. Et puis ya mabeli susu ezali ba papa tanto sangana ka biso na bino et loko eza interdit eza vaseline. Ba tonton bozwaka vaseline te botiaka na bombo na bino po bokotsa na nzoto na biso basi c'est interdit.
kozwa bombo kozwa vaseline na yaki na babiloko nyonso na yaki na équipement vaseline eza wapi boye mwana zwi na yaki na équipement nyonso vaseline ekosala yo teke okoma muselu na se po yo kota pa ya mwasi na opesa ye malade opesa ba cancer parce que na kati ya vaseline eza na aluminium na kati eza na pétrole na kati eza na pétrole en fait sikoyo tango yo zozwa mwana mwasi osokende kotiaka ye ba vaseline eza mabe yango bakoloba bakende kosomba lubrifiant lokolo lingi nzoto sombela chéri lubrifiant et puis tango oza na mwasi na oyo likolo ya mbeto un bon tonton de miss zaka na habitude ya koluka kosololaka kolongola makanisi mwasi azala bien